Bonjour, bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo ebandi topesi bino bambote bisika nyonso bozwami. Izo dépendre na ngonga oyo bisika nini oyo yo ozolanda biso. Soki oza na musala, tosuete musala malamu. Soki osala business, oza na kati ya shop, oza na kati ya mutu kozo kumba, topesi bino bambote pe tosuete bino mokolo malamu ya dimanche ya lelo pe tosuete bino lisusu semaine malamu oyo tokobanda na mokolo ya lobi, mokolo ya lundi, ezala semaine kitoko, semaine ya ngolu, semaine ya grâce, semaine ya faveur, semaine ya miracle pe ya restauration na ba vie na bino pe na mabota na bino na makambo pe na bino nyonso oyo bozali kosala. Nzambe ya ngolu asembola loboko ne na bomoi na bino balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo ebandi topesi bino vraiment bambote pe tozali reconnaissant na fidélité na bino pe na confiance oyo bopesi na biso ya kolandaka ba émission na biso. Merci na ba abonné na biso nyonso ndenge bondimi kopesa biso confiance bo s'abonner na chaîne na biso ya Diaspora Debout. Tozo senga na yo mutu oyo nano s'abonner te première fois olanda émission na biso, toza na posa ya soutien na yo s'abonner, partager ba émission na biso, ba vidéo na biso, pe bo like ba émission na biso, bobo sana ko commenter te parce que toza na posa ya ba commentaire na bino. Tangu oyo tozali ezali tangu moko tozo passer na citation moko très dire. Toza ko passer na makambo ebele na kati ya mboka na biso. Ezo senga biso ba congolais tokutana kato sululaka boye ndenge tomesana. Esenga na bino ba congolais to na biso ba congolais tozala ini. Topesa na loboko to simbana moko simana mosusu. Na kati na biso ba congolais toza na ba infiltré ebele pe toza na ba traître ebele na kati na biso ba congolais. Tozoyeba te yo congolais comment ndenge nini yo oza ko trahir bandeko na yo. Ndenge nini yo za ko trahir peuple na yo. Ndenge nini pe eloko nini zo sala ki yo okende ko coopérer na banguna ya mboka na yo. Ezali malamu te. Zwa conscience yo muto oyebi koza congolais. Zwa conscience ya kobundela mboka na yo. Eko sunga o eko sala o malamu. Tika ko trahir mboka na yo. Tika kokende ba réunion na banguna ya mboka na yo. Tika kokende ba complot o ezo salama contre mboka na yo, contre bandeko na yo. Ozoyo kanta sonite na niveau oyo zali. Na kombo oyo babengelaka yo. Na engagement munene oyo za nango na mboka na biso République Démocratique du Congo. Pe ozoko continuer kokende ko coopérer na banguna. Kokendaka ba complot o ezo salama contre pays koluka souffrance ya peuple na yo. Ozo mona tate ndenge bandeko no bazokufa makila bandeko no o ezo tanga ezo lobele loko te ndeko yo oyo traître yo ozo kende coopérer na banguna. Sois conscience bima na kati ya groupement ya banguna. Bima na kati ya ba complot na banguna. Tika kokende ba réunion ya mabe contre pays. Tika kokende kosangana na banguna. Zonga na mboka. Zonga na côté ya peuple. Zonga na raison. Ekosala o malamu. Tozo senga na congolais nyonso. Même soki ozali congolais par nationalité kasi oza d'origine congolais te.
zalata reconnaissant na bozio yoza nango. Zalata reconnaissant na ba affaire yozo sala na kati ya Congo. Nationalité congolais oyo zwa tala lelo esali yo mutu. Tant mususu kutu ba vrai congolais, ba 100% de père et de mère, baza na bozio yoza nango te. Nanu bazwa engagement na poste oyo zo sala te na kati ya mboka na bango moko, kasi yo zimbo engagement na mboka ya batu. Ozui mbongo ebele na mboka bato osala makama minene pe ondimi lisusu ko trahi Congo. Ndeko zo conscience zonga na raison. Yebaka ke Congo epesi yo nyonso yo za nango. Yebaka ke Congo ekomisi yo mutu epesi yo valeur. Tika ko trahi mboka o epesi yo bonheur. Eza mabe suka na ope kozala mabe. Même yoza 50%. Papa na yo aza congolais, maman no aza étranger. Maman na yo aza congolais to papa no aza étranger. Eza problème ite. Bundela mboka na yo, eza mboka na yo. Tika kokende ko coopérer na banguna. Tika kokende ko kota ba complot oyo ezo salama contre pays. Tika ko luka makila ya ba congolais etanga. Pona nino kozwa conscience ite. Même oza 50%. Eza problème ite oza congolais. Toza na posa na Congo. Pona nini yo oyo Congo epesi yo nyonso. Ata ba parents na baza ba paya. Mais Congo epesi yo nyonso komisio mutu. Okozala ta reconnaissante. To senga na bino bozwa conscience. Congolais de père et de mère, de terre et de souche. Zwa conscience iko. Pona nini o trahi peuple na yo. Pona nini ozo teka mboka na yo. Pona nini ozo kende kokota ba complot na banguna. Bima na kati ya complot wana. Zonga na raison. Zonga na ngambu ya mboka. Zonga na ngambu ya peuple. Zonga na ngambu ya bandeko na yo. Ekosala o malamu. Kasi soki tokangi yo na ngambu ya ba traître, na ngambu ya ba traître, ya ba infiltré, na ngambu ya ba paya o ba obundisa mboka. Suka na yo ekozala mabe. Biso nyonso toyebi ke émission na biso ya Diaspora Debout tobandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo. Toye konetola kombo na Yesu Kristo likolo na bakombo nyonso. Tonetoli bokonzi ya Yesu Kristo likolo na bokonzi nyonso. Tonetoli bonzambe ya Jésus Christ de Nazareth likolo ya banzambe nyonso. Parce que Yesu Masia yende azali mwinda ya mokili. Yende asimbi bomoi. Fongola ya vi na biso esimbani epa na ye. Yende solution na mituna na biso nyonso. Yende azali chemin, la vie et la vérité. Nzela ya bomoi eza kaka nzela na ye. Libanda ya Yesu ezali kufa, ezali pasi. Ndeko nanga zwa conscience. Préparer vie na yo ya lobi. Yamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Longwa na mokili. Longwa na vie ya masumu. Longwa na vie ya mabe. Yamba Yesu Kristo. Luka elongi na Nzambe. Tika mikumba na onyoso epa Nzambe. Akopesa o repos. Akopesa o solution. Toyebaka ke Congo eza mboka na biso to obundela ngo eza malamu. Kasi lobi ekoleka. Président Félix Fachi Beton aza président na biso to lingi to soutenir. Mais lobi akozala te akoleka. Kasi liloba Nzambe elekaka te. Après vie oyo tozo mene. Vie mususu ekoya après vie oyo. Lobi tang mususu ekozala jour na o kotika mokili. Tang mususu ekozala jour na nga. Parce que lelo oyo to beta masolo eza na bato oyo babengami bibembe batiki mokili. Kasi soki bayambaki Yesu Kristo te lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Soki bapesaki bomoi na bango epai na Yesu Kristo te. Soki bazalaki kotambola na kobanga Nzambe te. Suka na bango esuki wapi. Keke soit bozwi bazalaki na yango. Keke soit ba poste o bazalaki ko occuper na mboka na biso. Keke soit ba affaire bazalaki ko sala. Keke soit ba kombo nyonso honneur to bengaki bango. Kasi lelo babengami bibembe.
après vie na bango. Est-ce que batambolaki malam? Est-ce que bayambaki Yesu Masiya lokwa mokotombisi na bango? Est-ce que baboyaki mabe? Est-ce que bazali kotambola kobanga nzambe? Yango wana biso toza envie tos mi préparer ekozala malamu to banga kate na butu na moi tongo pokwa po toza na nzambe ya solo yende azali mokeli na nyonso oyo ezomonana na oyo ezomonana te. Totomboli Yesu Kristo likolo na nyonso yende nzambe ya Abraham, yende nzambe ya Isaac, yende nzambe ya Jacob, yende nzambe ya Moze aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tokoti na émission na biso ya mokolo ya lelo toza kopesa bino balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout bambote pe toza ko remercier bino, toza reconnaissant na fidélité pe na confiance o bopesi na biso pona kolandaka ba émission na biso pe boza ko partager, boza ko aimer, bozali ko commenter, eza ko sala biso malamu. Bo like vraiment ba émission na biso toza na posa na bino, bo like, bo commenter, toza na posa commenter na bino pe bo partager. Yo mutu o nano s'abonner na chaîne ya YouTube na biso pona ko soutenir biso. Tokoti na ba sujet ya émission na biso ya lelo, sujet ya liboso tolobi Augustin Kabuya azali futur premier ministre. Tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Deuxième sujet ya émission na biso ya lelo tolobeli président Félix aboyi proposition ya ba américain. Tokosolola yango na émission na biso ya lelo pe tokobakisa o esengeli to bakisa soki to raisonner yango to se rappeler esengaki to loba likambo moko tokozanga te ya kolobela likambo nyonso oyo ekoyela biso. Ezali kaka ngai Anderson Bala Pabo, leader charismatique, leader ya Diaspora Debout oyo bino moko bopesanga kombo pe bobengaka nga mon premier, étoile de lumière, étoile divergée, étoile de Dieu. Na boya kango te na ndima yango po nazo salela pepe na nga pe nazo bundela mboka na ngai na ko continuer tango nyonso kino tokozwa liberté pe victoire na kati ya mboka na biso. Tokoti na premier sujet ya émission na biso ya lelo oyo tolobi Augustin Kabuya azali futur premier ministre ya mboka na biso. Pona nini tolobi Augustin Kabuya azali futur premier ministre ya mboka na biso? Pona président awuti ko nommé Augustin Kabuya oyo azali secrétaire général ya parti patrimoine national ya mboka na biso IDPS. Azo sala intérim, aza lokola président intérim ya IDPS ye kaka. Bauti ko nommé lokola formateur oyo ako identifier majorité parlementaire pona kobimisa premier ministre. Sikoyo tozomona élection oyo euti koleka le 20 décembre 2023 IDPS parti patrimoine ya mboka na biso ezali parti oyo ezui ba député ebele koleka ba parti nyonso. Kasi IDPS ebimisi majorité te. Eza na parti moko te oyo ezui plus de 251 députés pour confirmer que yango nde eza majorité. Eza na parti moko te. Kasi parti oyo ezui ba député ebele koleka ba parti mususu to koleka ba parti nyonso ezali IDPS. Pe lokola ba nommé président intérim ya IDPS, secrétaire général Augustin Kabuya, lokola formateur, yende a identifié majorité. Musala nini ye akosala na
nomination oyo bapesi ye. Constitution ya mboka na biso ezoyebisa biso ke epesi président de la République ndingisa soki a gagné oyo ezali na élection présidentielle kasi a perdre majorité parlementaire aza na ndingisa ya konome informateur po akende kolukela ye majorité. Informateur yende aokende kolukela président majorité. Akolukela président majorité na ndenge nini? Aokende ko contacter ba parti politique nyonso. Kosolola na ba parti politique nyonso oyo eza na ba député. Koluka ko convaincre ba parti wana eya na ngambu ya président et soutenir président pour epesa président majorité. Nde constitution na biso ebengi yango coalition. Coalition ezali ya kokende kosangana na parti oyo ebimi ba gagner majorité parlementaire. Nde président aokende asangana na bango. Soki ezali parti moko to ezali plateforme moko, président aokende asangana na bango pona bapesa ye majorité po akokisa vision na oyo aza nango pona mboka. Kasi soki eza na parti moko te to plateforme moko te, sikoyo formateur aokende kokutana na bakonzi ya baparti nyonso pona kobenga bango baya bapesa président majorité. Sikoyo lokola IDPS yango ndeza parti oyo ezwi ba député ebele koleka ba parti nyonso. Pe oyo ba nommé informateur oyo akoforme oyo ezali majorité na ngambu ya président azali secrétaire général ya IDPS pe président intérim Augustin Kabuya. Siko lokola IDPS yango nde ezali parti oyo ba député ebele, siko musala oyo ya kosala ya kokende kosolola na ba parti nyonso pe koluka ko convaincre ba parti wana baya ba soutenir IDPS na ngambu ya IDPS ekoma majorité pona premier ministre abima na kati ya IDPS. Nde musala oyo Augustin Kabuya akosala na nomination oyo bapesi ye. Siko soki Augustin Kabuya a réussi ko convaincre ba parti politique wana baya ba soutenir IDPS et Nikoloba yende azali mutu ya liboso oyo IDPS ekondima azala premier ministre. Loba ye moko alobake te na pesi yango na mutu mususu wana sava. Kasi IDPS soki eresi kozwa majorité eresi ko convaincre ba parti nyonso oyo bazana ba député ba soutenir ye soki kaka à l'équipe plus de 250 a commis na 251 députés parce que ba député baza 500 soki tozui 250 eza la moitié ya ba député 251 et commis déjà majorité kasi toyebi ke na capacité ya Augustin Kabuya aza na capacité wana ya ko benda ata plus de 300 députés surtout lokola majorité ezali na plateforme présidentielle ou ezali union sacrée donc match eza vraiment makasi te match eza pété
Augustin Kabuya aza na facilité ya kosala yango. Yangwana lokola Augustin Kabuya yenda aza nommé en tant qu'informateur, yende muto osala musala oyo ya ko identifier majorité pe parti oyo azokamba yango nde eza na ba député ebele koleka ba parti nyonso ye sikoyo akobenga na ba député ba parti mususu to ba parti mususu oyo baza na ba député bapusa na ba approcher IDPS. Tomonaki Vital Kamerhe alukaki komeka kasi mutema ne ya mabe pe bisala na ya mabe emonanaki ebimaki na posa. Vital Kamerhe ayebi ke deuxième mandat oyo tozwi eza deuxième mandat ba jeté. Peuple apesi biso pe azotalela biso. Eza deuxième mandat oyo président Félix akoko sala ba jeté aza na droit ya erreur te. Toza na droit ya explication te. Na fin deuxième mandat oyo. Président Félix alobaki akosala Congo un grand pays pe akokomisa Congo pays fort. Pe Congo ekokoma lokola Allemagne parce que président Félix alobaki akosala ngo Allemagne d'Afrique. Il faut to sala makambo ya malamu pe ya minene na Congo en tête to sali yango nyonso 100% te. Kasi il faut Congolais amona ya solo changement poto koka ko bimisa dauphin ya malamu tango to ko présenter na peuple congolais azala d'accord. Deuxième mandat nde ekosala ke peuple congolais apesa biso confiance ya génération na mboka na biso République démocratique du Congo. Kasi soki to sali erreur na kati ya deuxième mandat oyo toko perdre pouvoir. Soki to perdre pouvoir c'est que mboka na biso ekei balkanisation ekosalama, tiweri na massacre ekozonga, mboka na biso ekozala occupé, nyonso wana ekozala na mutu na biso. Biso nde tokozala ba responsable po bapesi biso de mandat mobimba. Biso bana IDPS. Yango wana il faut na deuxième mandat oyo biso nde il faut to gérer ba place oya minene pour na ko soutenir vision ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ekokisama. Yango wana primature il faut efanda na IDPS. Présidence ya Assemblée nationale il faut efanda na IDPS. Vice président ya Assemblée nationale nde tokopesa ngo na ba partenaire na biso. Nenge moko na kati ya Sénat. Il faut biso IDPS tozwa présidence, topesa vice-présidence na ba partenaire na biso. Il faut to kabula ba poste na ba partenaire na biso kasi biso nde il faut tozala lisu likolo ya lisu. Ekozala malamu mingi koleka. Pourtant o tozali ezatan ya lisekite. Yangwana tozo senga na Augustin Kabuya travailler malamu molimo na nzambe ezala na yo esunga yo etambola na osala musala malamu okoka ko identifier majorité na lombangu pe gouvernement ebima na lombangu. Kasi tozo yebisa Vital Kamerhe tika ba jeune yo tika kozala mbeli ya minu mibale, tika kozala ni chaud ni froid eza mabe, lakisa position na yo. Soki oza na posa o travailler na biso pour l'intérêt ya Congo lakisa yango. Parce que Vital Kamerhe azalaka directeur
ya cabinet ya président bapesaka e charge ya 100 jours tomonaka résultat na yango te soki misala mikie oyo esalamaki na programme ya 100 jours esalamaki eza kaka mpona courage ya président atelemaki azali kosurveille nde tomonaki oyo tomonaki kasi kaka mpona Vital Kamerhe ezalaki asimbisa président touche baye kotia ye lisusu vice premier ministre ministre ya économie bilan fiofio na fiofio loba nango Eleze Tambwe mwana ko lupangu bilan zéro eloko moko te esalami mais azoluka azwa sous primati po asala na yango nini Vital Kamerhe tika trahison eza mabe to comprendre baje ya Vital Kamerhe tozosenga na président zala vraiment prudent na bato lokola ba Vital Kamerhe. Toleki na likambo oyo touti koloba na kati ya émission na biso touti koloba na deuxième sujet que président aboyi proposition ya ba américain ba proposer na président Félix andima ko négocier na Rwanda na M23 to sepeli na réponse ya président Félix alobi niet jamais RDC ekoki ko négocier lisusu na Rwanda to na M23 ekosalama te. Président Félix en tant que patriote, en tant que mwana mboka aza kolakisa détermination na ye pe azosala ndenge ba congolais balingi. Ba congolais bayebisi ye tolingi te okende ko négocier na Rwanda. Topesi yo deuxième mandat po oluka ndenge nini ya ko déclarer guerre na Rwanda soki ba libérer ba territoire na biso te soki bazo continuer ko massacrer ko occuper ba territoire ya mboka na biso eza ko senga il faut président Félix a déclaré guerre yemoko pe président Félix a saki déclaration à lobaki soki lisasi moko ebeti lisusu soki bakangi ata territoire moko lisusu akosangisa des chambres, chambre haute na chambre basse, ba sénateur na ba député national pour asenga bango ba pesa autorisation ya ko déclarer guerre contre Rwanda. Yangwana tuza kozela. Kasi tozo senga la bateau bazo ganga. Président olobaki au moins soki kaka babeti lisa so babomi mutu moko. Topé sa président tant peut topé sa président makasi kasi totika ko accuser président totika ko tia président pression na kati ya pression mutasalaka makambo na ba erreur président azali bien formé koleka biso nyonso yenda za na ba information ya solo yende ayebi position ya communauté internationale. Tala lokola mboka oyo eyebana te mboka oyo eza kotinda message ke soki biso ba congolais totake Rwanda ye akotake biso bomona ngote bandeko elakisi ke États-Unis nde baza sima ya makambo oyo États-Unis nde batindi bango basala déclaration oyo basali eza États-Unis sikoyo yo congolais omeli na yo diamba olingo tia président pression te totika totia président pression te président oyo alobaki toyebi ke akosala yango tokoma na moment oyo président kozala obligé à déclarer guerre na Rwanda
tokoma na moma yango président yende aza kolandela makambo nyonso aza kotala ndenge nini makambo ezokende aza kojouer na diplomatie aza pe kojouer na nzela ya guerre nzela nyonso mibale wana yango nde kopesa biso bakongolais solution yango wana tozoyebisa pe na président ndenge biso bakongolais to comprendre po Kagame abanga biso esenga il faut Kigali balela esenga il faut to déclarer guerre na Rwanda ezosenga ndenge wana po même ata communauté internationale ba peso soutenir Rwanda bakoka koyebisa Rwanda ke tika soki bamoni biso ya solo totomboli minduki contre Rwanda bamoni ke toza déterminé ya kobunda na Rwanda tomona communauté internationale bakoyambango koyebisa Rwanda bima bako changer ba maloba pe ba déclaration na bango kasi soki tofandi tolobi kaka toko négocier te totindi FARDC to ba wazalendo batake après ba 8 ans ya repos tokozwaka solution te tokozwaka solution te yango wana tozomona FARDC atake tobotoli 2 to 3 territoires après 1 to 2 semaines toya komona toyokio M23 va récupérer sous territoire moko après toyoki lisusu FARDC a récupéré sous territoire et comme lokola théâtre et comme lokola G nzoka milimo ya bato baokufa milimo ya bato ezokende makile ezotanga yango wana tosenga malgré toza na ba information nyonso te kasi président yo muntu toza na ba information nyonso yo nde oza na service ya renseignement bazoyela yo yo nde oza na bato na communauté internationale bazoyebisa yo bazopesa ba information kasi oyo biso tosenga na président Félix Antoine Tshisekedi lokolo yokaka biso yokaka pepe déclarer guerre pour na Rwanda ba libérer biso batika biso to pesi kaka merci na président ndengo za déterminé pe oboyi proposition ya ba américain biso na Rwanda to coopérer te